Factory Studio. Merci mingi très cher internaute, vous allez toujours brancher scotché na basisi na bino oye la kabino toujours bo solo ya mboka oye la kabino ma solo oye la bino makambo oye ba réalité mingi et les kara toujours na awa na Congo awa plus précisément na ville province de Kinshasa. Merci mingi na Christian Ngo il est paparazzi oyo azalaka toujours kotambola tama pona ni to benga les paparazzi puisque abimisela rabiso ayela rabiso ba image moko oyo ebele ba site ebele kutu ba yaka na ngote balobela ba n'importe quoi ba tsaka ba soutiza ndenge ndenge mais na ba site na bino tozoyela bino bo solo ya mboka. Christian Ngo il est paparazzi atambola qui toujours toka na ville professeur Kinshasa na quartier Ngoma Kikusa. Quartier Ngoma Kikusa eza quartier moko eza na commune ya Ngalema. On prend botala érosion oye salama ya munene pe ya makasi na commune ya Ngalema quartier Ngoma Kikusa mais tozaka na Kinshasa mais c'est comme si tozana ba province moko na province moko ya kati c'est comme si tozana ba Congo central tozala lokwa ce qui mais toza vraiment na Kinshasa la capitale. Botala ba érosion vraiment et salama banda kwekenda érosion et salama depuis 1989. Est-ce que depuis 1989 gouvernement et soit ta solution mon côté et soit ta nini mon côté pour la population ba fa na pemé banda kwekenda batu ba kufa mingi vraiment roloba ça te Christian les paparazzi to balancer bango ba image on se retrouve tout juste après. Comment on a Bruno, Toko Bruno. Toza précisément ouais. Toza avenue Kinshaka. Na quartier ni commune. Quartier Ngoma Kikusa, commune de Ngalema. OK papa, tomoni érosion munene salami awa. Cause érosion ezani. Cause érosion d'ailleurs nengo lobi ke salami et salama déjà kala. Ça fait depuis 1989 et salama. Eza érosion ke umeli. Donc salama à cause ya ba maya mvula ya muti salama érosion yo. Tango maya mvula salama ki kiti tango zo kiti zo ke kokutana susi moko za se awa. A partir wana érosion bande mati tikoto ebuki bandako tala ndenge koma. Ndio c'est ça l'érosion qui ça pour érosion ba ya maya mvula. OK papa ba dégâts ni salama ba ndi érosion. Ba dégâts au mona ndenge za awa ndako munene za lakawa. Ya boye ndenge ndako ezalili yo munene za lakawa. Donc bukana ikenda biloko tout à récupérer le mokote ndako tu ebukana tala même érosion ndenge za tu enclavé moya ko bima ko kende boye ezate ozonga boye ezate enclavement les boulot et salama. Mais tout ça on a besoin de soutien. Ba yo ba que les fils même te ba sali attaque carnivore mais essentiel que même matite ba yo ko tonne matite zongo ebele ba foule les ebele kuna même côté ba bandali bisika ebele ba foule les ali ata ba foule pamba yo ba que biso il faut que tu sois moyen biso moto bongisa na gatani parce que nous animons comme minene au gouvernement boye tu comment la bangote. Donc pour les essentiels même problème matiti ba yela biso matiti ba foule toujours luka awa. Merci. Tu sais vivre ba mimi ba difficulté ya érosion. Na ba problème ya mai lokola ba érosion ezali ba petit bationio sur mai donc ils ont katana likolo ya ba érosion. Le difficulté tout ça ngo enclavement. Tout ça difficulté munene pour na problème etali libulu. Ba bulu le kito. D'ailleurs même ce qu'on font beaucoup font c'est qu'on même côté à bout on boit qu'on beaucoup monde ndenge ezali kutango kuna. Merci. Comment on a Mike Jackson? Ouais, Mike Jackson. Avant de gagner Ngoma Kikusa. Ouais. C'est pour cela que non, comment on a bien sur Makasi fort. Problème ba bibino côté d'érosion. Makasi, on retrouve le baming mbanga passe bozo mona to zaki na niveau maintenant na niveau de gomi. Ça veut dire que non, l'état na biso sunga biso. To souffre fort. Biso moka del élément auto moto télémio biso ndo simanzela o. Kona ka ko bamba wa système bibamba bamba ka. Senga na gouvernement sunga tsa biso maboko. Abongisa biso nzela et salamu abi. Nzela to bakundela bino. Non. Bakunda te me babongisa ndeka. Kunda érosion eza mabete. Yango. Okunda érosion te me ne babongisa nde nani babongisa nde route peneza la pena normalement. On a niveau so ba kunda ngo. Ça fait que wata ebele quoi. Nzambe kana asimba ka leta motema na ye abongisa sonde nzela. Même kana na niveau oyo. Quand des abonnés mais arranger ngo eza na bon niveau kaka.
oyo nga nalobaka moki yango wana. Bonjour père. Comment on a Francis Mayaka? Francis Mayaka. Sikoyo, l'érosion, vous avez un problème là, l'érosion n'engezo bimabo. Bon, érosion n'engezo bimabo parce que tous en a canalisation ya maïté. Yango ba mai oyo so uta tous donc nyose so uta aller samba kwenti kwentu yango so ya kopita koto ba tio en tout cas et ça kotoboka. Ce que so toboka mai wana no so bima ezo ya abo. Yango siko to sengi ke non pour monique toloba na l'état plusieurs fois l'état a réalisé. Donc c'est pour cela yango na tolobi ke tioso mona ke no biso ba chano mi balenga na masala nga mai to ça parce que musale zate. Tozo bimate vaut mieux que notre ya atana nzela awa to bon ça ne fils que ba chauffeur non mon ba chauffeur ba so le kaboué moi 200 ba wewa moi 500 donc somo na keno poto to survivre on se comprendre et on to sengi keno l'état soka ya ko bongisa ata la peli kambula biso ba chaîne to sengi na rais kabange aya ata la kambula biso ba chaîne pour parce que to sana musala te yango to moni keno bo donc boya les profistes biso to yeba kité yango to ye keno poto loba yango moni keno biso to so telema awa mabe zéro poto bamba po mituka so leka ba papa so basala kaboy baleka bo tant ba koleka moi 500 et ko sanga te moi 200 et ko sanga te yango keno musala sate l'état atala likambo oyo so ki aye en tout cas akele biso pe ba chaîne musala pour to sana musala te to sengi na rais Kabange Joseph Kabila président de la République atala likambo oyo en tout cas ce qui a rejoint initiative que non et a rebonsa awa atela iso pe ba chaîne pour to sana musala te pour so lelo ye aye ko sala awa to kolia wapi to boko la bana en tout cas ndenge basalela ka mo ezali kutu na profondeur ote bonjour Kombo nani? anga komona nga fanfa Za nani na quartier? nazaka mona quartier na koli awa nazomona kaka ndenge quartier ngo pezo kufa nango kaka. Le problème est que non libulu oyo balobaka babanda ko sala mais est-ce que problème est sous bato bazoni ko les anini juste. Bon libulu oyo ese mataka nango mais finalité nango et comment il prendre la sika oyo et ko suka te. Donc il fallait ba komisa ngo plutôt ba boka ngo na maya makelele. Ke ba suka ki na nzela ya seke ezaloka mbongo bebi nango pamba. Ba suki saki na nzela musale silite siko tala niveau ni tokomi. Donc eza susu ndenge zala kite tango bazotonga ba terrasse oyo. Tala siko ebukani kuna ezopusana malembe. Donc shit ya mai esika mai ezouta na likolo ezokweya mai oyo euta ti pigeon. Tipo ekomao euta ipene ebime na veni lisala tipo ekitaboy. Donc la loyo ekozonga nango kaka lisusu lokola ya kalame oyo ndeza mabeko leka ndenge zaki liboso. Donc profondeur tokomi nango ekomi pasi makasi. Alors bakonzi bamekana kotala na biloko oyo baya kotala ngo mbango sinon pas mbongo babimisaki eza lokola basala bango biloko te nde lokoko tosenga na bango ka yango na eloko musute tala ndako yango oyo papa okoko tia kuna omona bato bandi ko détoler déjà bandako na bango pona ko longwa. Donc siko ndenge bato bakima bandako liboso bandako bato ki bato bazongeli siko kima zéro ba bazongeli soko tali meme na sima nga kuna na ngambo batala bazalo kwa na île oyo kuna bazana île donc na sena bango kuna libunu musu ezali donc batika wana lokwa île ndenge bazawana lokwa bazana esika okende te ba osani po ba koma na balabala ba oya benga na bango isu na balabala so batie ba mwa ba biloko na bango nde to mona ba misusu baza kuna na balabala ba benga na bango kaka donc bato oyo bazana choite et risque pe bato bako kufa na butu mbula musu ko beta bobu ndenge so buka na butu mutu akoyeba te na se apongi akei talaka awa déjà CPC ekeboe de ce que beti akokitana lisusu ndo makambo eza yango na basaki erosion basaki terrasse mais sukani na nzela fa ko bako sona mai ya makele mais comment yote sukana nzela siko malheureusement ibani siko mata ta banda ko na danger siko batu wana tango basalaka ngo tiba osukisa na bino bosolaka na bango te boyebisaka bango te to bazalaka te ba po ba il paraît gouvernement bimisa mbongo ndambu kaka il fallait appeler entièreté ya mbongo mais apesaka mbongo ndambu yango misa sukana nzela wana gouvernement katara mbongo bango pe bakenda ba bakenda ni sikoyo na minute yo ndenge komi ka grave bo sengani mais faut gouvernement ya mbango so bo été mais quartier so ekufa quartier epanzana ça reste à signaler que même faut signaler gouvernement que nzelo so batiki yango ko kata balabala et ko batina presse d'élever kuna route matadi
kala mingi te ekoma kuna bandela ngo siko yo moko expliquer normal que gouvernement intervenir so katiki kaka boye donc comme na route de matadi kuna et obima na lalu donc ça na posa yo moko ça fatal na répéter gouvernement faut intervenir so katiki kaka boye ça fatal pour la carton Merci mingi Christian les paparazzi, merci mingi na CP Bobo, merci mingi na Dani Arabe de mi mort bota la Kinshasa, tolo belara Kinshasa. Moi li solo muke Christian Goya otambola kaka ne azo ba image, to mona o bato aner ba ye o non monsieur yoza osala na osana chaîne nini yoza na organe nini Christian Mete na na presse en ligne donc sur internet. Obino bat internet ndebo finga ka bo finga ka mboka ndebo bo la kisaka ba image ma be mboka non. To l'accès ba image ma be mboka te ezange neto lo barande bo solo ya mboka ndenge mboka ezali siko mboka ezali ndenge wana biso to bela ndenge wana te non c'est le contraire ba place bien ezali ba place ma be ezali ba place bien to filmer bino mo mona ba image ba place bien ezali mais ba place ma be pe photo filmer to kende tout ça ba reportage boyo kapé batu oyo baza pe pembe nona bazala rapé na besoin que babomisela bango place wana merci mingi na Chouva de Paris bino mongo bo moni ndenge érosion ele penza mabele érosion pena ele bandako batu balobi donc et salama depuis 1989 érosion na et salama solution moko gouvernement central gouvernement provincial ekipakate et le bakailo remoroté vraiment to éviter to kende boeti wapi vraiment Congo na biso to kende boeti wapi ba investisseur ba oluka ba ya ko investir na mboka wa mais ba oyate pourquoi puisque de 1 an nous basolo na basolo non mabe investisseur ya boye basolo la boye ya okene boye pona nini po mutaki mara na mboka po bango de bazala kaka toujours ba konza ka mboka men bazo konza mboka ngo pe na kibosalité oyo pe na ba érosion oyo we salami na Kinshasa c'est comme si tozana ba Congo c'est comme si toza soki na ba fin fond ya Congo mais toza vraiment en plein centre ville toza vraiment na capitale vraiment. Merci mingi na Christian Ngole paparazzi ndenge vraiment ozola kibiso ba image merci mingi na vient na ngonda Felito depuis Paris merci mingi na Esti Julia Amelia Lola ba fiki toko ya Londres ba so confirmer Jonathan El Solim les grands manager depuis Canada tozozela kaka Dani Arabe de Miamor yomo moni Congo boya Kinshasa boya Congo boya mona makambo nini zoleka Christian Ngole paparazzi to ke na bango api mupanzi to likolo te to tikala kabo merci on se retrouve na ba numéro mususu bye Factory Studio.